supporter congolais. Bajoueur fait ba kitanjili, fait ba kitana Goma. Oui. Na Este. Po biso ba kinoa to finga bango na stade de Martyr to buka ba kiti. Yango moni ba congolais toza batute. OK. To vana ba Belge, to piller ba Belge, to buki ba Belge. To vani na Mobutu no ba nini, to sali pillage na Congo. Lo ba la souffrance na Congo ba biteke souffrance wana ya Congo ba no pa na biso moko. Côte Sébastien a eu un résultat. Quand la même équipe n'a eu, oh bon ba meshaka, so le meshaka bet ba lobi ocha sila. Lobi sila beti mabe, a rocha wisa. Lobi wisa beti mabe, a rocha sende. Ah za mususuté. Kaka bana na wana, mais il est plus important ça, c'est la soka résultat. Parce que ma sœur s'il te plaît malgré d'être dans muto ça résultat, to condamné nani. Bi o nda ya chara ya 9B. Kasi yo bango bazongisaka 9B. Mais siko bakakenda na mutu, papa ngo na Belgique, yena ibaka kupanda yango esalaka ki akenda ko travailler kupanda. Non, ba trop ba vérité. Ça au mara na droit ya victoire oté. Yekuta sepela kutu. A sepela te Veselemani na toyebani perte au diriger fédération soki 20 ans soki combien d'années. Kaka awa na Max ça soit na villa oloba nini? Tant to pena Sénégal. Olobi to na niveau te. Moni ese wana chaque année na mona ba Laurent Kunda ba Laurent ba rebelle ba Thomas Luaka ba Mai nga souci na nga tellement na sportif na ndoka na nena OK 50 boy na ba ne retourna nini na robete la ba ba blo sto beta ko za longa no ko 50 de na ko kalate na mona ngod donc tu beta mara do ba ya liboso na zaka na père sportif peut père na les plus jeunes journalistes na table ronde. Ah, OK. Là on a dit que congolais il faut non to senga no ba belge pardon to senga pardon ne to piaka na piage 91 92 to senga lisu ba joueur à Léopard pardon ne to finga ba on a marque ça to ba polé na Sénégal. OK. Son excellence Didier Bidimbu o méritango yo moko na président Fachi na ngai na Dembosi olonge tumba na yo moko po ba sortie médiatique ko eleka ki ya entourage no ba ancien dirigeant ya Léopard ba ancien ministre heureusement to la Moussa ko na ça ko Didi Bidimbu sala projet na yo malgré ça pe na côté ba gaf no mbe côté football pe na félicitations c'est excellence na mona confirmer sous combo ya génie blanc Kabulo papa ozana bana ponga bana na botama na webi ka kabulo mona kabulo bozakala ba sunga nzila ba kapuka ngo inde bozaki mbe on a moni binombo fwena ke équipe nationale ngala bi victoire on a pesa ngo meilleur journaliste ya bale bien te ada meilleur journaliste ada papa ya Matalana obika kenda prison na 2010 à coupe du monde ali abso monga transmission ya coupe du monde oh yesul na epeli akenda prison Mona la 2010 Kabila kangisa ka epona monga aliabso monga transmission Ligue des Champions. Sko nena tuni ba frère na ngabino boyela les jeunes ngai obeke yo na tuni to benga no les jeunes par rapport ya nini. Joël Kimoga oye hein. Bon ngala na faire na e. Adane ne Joël Kimoga azali capitaine azali les joueurs congolais les plus titrés. 3 fois capitaine mais sko na ngongo ba les jeunes ba mona nini. Mama 52 ans mona ba vrai ba j'étais 52 ans to kufeli Mobutu, to kufeli Kabila le père. Tokufeli bato ebele ba Lumumba ba Tshisekedi ba général Mayele ba papa la biso bo chamete kusutendeni papa légende azate ngana le légende azate to uto beta na Sénégal 2-0 Sénégal yo tchaso 3 bi Congola Buki Stade ba fingi ba jouer ba blandi ba jouer image ya li on vumba changu aussi la république ba tchandinga ba mona ipenda ke même bazikotala lelo bazo sepela me ba bosani on a vu ko za ke ingrate yango arme façon c'est nga ba image na ngana nga match nde betamaki ezala des joueurs ba marquer ngai OK ezali Gaël Mukau na Shipenza OK bato penda oyo ba pesa ngai Shipenza nda pesa passage te nabika na lobite bato ba marquer ngai na na talaki 120 minutes na ngai pour passer à zoé ne ballonté même maintenant toi c'est be duel monté pende zalaki o mona ke babundaki o Jamaïque no banga na e nga ba ba sepelisa ngai na sur plan technique elle est ka des joueurs et bon donc makambu kutu o ya ibenge merci na o c'est la 3e place félicitations mais mondial mamobi nga na 2018 obika nga na 2018 auto polaka na Tunisie na nini na Martyr obike na lala te na obango nde na okufa motema pasi nzamba lo na mela 15 bidwa maya malili Arnold Mfuma
Bonsoir, mbote na baona surtout bamesana Rolanda biso en direct ya Congo Libanga Télévision. Eza bongo émission na bino ya vérité na balabala. Mungu ezokanga vraiment. Merci na baona surtout bamesana Rolanda biso. Merci na baboni na biso ya sika. Merci na bato bazora temps vraiment ya repartager, ya recommander, ya ko aimer, ya robenga biso na ba téléphone. Un grand merci na bino na bika boza partout dans le monde. Biso na ba comme biso na ba comme biso na la liste awa vraiment. Émission au sala maté mais ma liste peut aussi là un grand merci quand nabiga ke bona mitema na boy baraka bozana mitema na bozala motema na ngai donc motema mukie wana bozala motema na nga vraiment alingi bino mingi merci vraiment bon continuer car bongo vraiment bon continuer na soutenir ezaka mbongo te car bosala wana vie na bino wana partage na bino wana commentaire na bino wana yango esala ke na ya lisusu liboso ya écran ba téléphone na bino na la bino matière actualité ya Singapore soki mungu ezangi esimbaka te donc mungu wana tel mezo kanga yango na toluki na bino biloko ya sika. Merci à tout le monde vraiment. Merci na yo Arnold Vuma oya simbi réalisation ya émission oyo. Merci na ba sponsor na nga parce que un morceau na tambla la nzila ozimwa taxi ozimwa basket ozimwa t-shirt ozumwa boye omona ke bato bazala donc na bossa na te trésor tumbula total bascule bambote siko zali jeune benga moi ça mandefu mais le roi ngate moi ça mandefu na ndenge na ye to bossani te nana chikala autrement dit slove donc bambote bisika bozali l'international dona yoyo ba félicitations maman na Nathanaël bambote esiko zali to bossani te to souhaiter bon séjour na Alex Yenge Bomba, bon séjour à Paris, on est toujours ensemble. Tobo sanate pour na roboma bintse quoi. Ba PC na banda kuna na République démocratique du Congo, tous a bon on a Gilles à service, biosphère assainissement. Donc ils a bon on a 146 Wangata na commune ya Gombe. Numéro de téléphone pour contacter biso, bon ça la vraiment décider pour na ba insecte oyo ezala la banda ku bon ça ma décider. Donc so bengi biso 24 heures boza na solution ya ba problème aux akatanda kuna bino na monopoliser parole te parce que l'autre za sénateur Beke hein l'homme de pilpil tomate balata Tavares moro mais babeta équipe mo balata Tavares moro te balata Tavares moro babeta équipe baza rouge mais donc voilà sentiment za la rande moro te biso to la mungu ezokanga to na sénateur Beke to solane par rapport ya compte rendu ya match autorité robeta match à barrage autorité robeta auto gagné qui 1-0 to beta contre Jamaïque tout le monde congolais c'est gagné sur azalaki vraiment ya OCP là tout le monde a gipé conférence de presse il y a compte de sabre ou il y a PCB sur compte rendu ya équipe après donc to solanga moto sonora na Beke victoire honneur ekende na Léopard ekende na ministre Didier Boudimbu ou bien ekende na joueur au bal tout aki likolo poto marqué bi. Donc voilà, ngana tuna ba question na nga Beke azo répondre remarque na bino ni surtout bozana ngo besoin boko makana ba numéro oyo ezawana na WhatsApp pour répondre bino na prochaine émission. Beke bon week-end. Merci de moment ça mande futa na mono na raisonner sur ebele. Mais na olinga na soko lingi au télémato ya mbana pona le solo mo beto solango pona qualification Léopard. Isomo to solano na Stade de France. Soki Arnongu Mazaya, Arnovu Mazali, Azong Salisomo to solano ba 2024 ou ba 2023. To sola pona Léopard. Maman s'il te plaît pena na respect na to roya mbana pena po honneur ezande. Te honneur ya Léopard eza ngai. Te la bi ba pesa biloko ela ngate. Merci penda maman. Félicitations. Ah merci. Oya mona pesa biloko ela ngai après comme biloko te soki bazali ba cha image makamona sola no to de sabre avec équipe nationale. Alors, par rapport à l'entraîneur au Baleki, Claude Leroy Leka, tout le monde a ping-pong, tout le monde a Ibenge. Alors, et là, on dit par rapport à toutes les générations, Sébastien Nenga Elibiso Lelo. Bon, on a Sébastien, non, c'est parce qu'il a l'homme de parole. Ouais. Les autres commissions, tout le monde joueur dans la TV. Ceux qui ont pour une équipe nationale, Sébastien soit comme les joueurs à Saint-Denis aïe. À répondre. Crédibilité. Donc, bon, il va rendre ça en là. Ibenge, bon, moi Ibenge. Alors, sur là, pourcentage. Pas pour nga Ibenge. Par ma mère, tout Congo Ibenge pour 2 fois finale, demi-finale, 3e place. A marqué avec 3 fois Tunda. Pour le système de jeu, il y a coach Ibenge. Ils ont bêté. Bah les ans à moment na temps. Quand tu as dit qu'on bête à 11
11-7, 9-10, 8-6. Le balle comme tant sur Robeti, Kalatona met à 4-D-4. Balle comme le temps pour Robert à 1-5-3-1. Robert à 3-3-4. Robert à. Donc, balle comme on a bandé belé. Ok. Parce que balle ibenge na balle lelo. Il y a Sébastien. Il y a Sébastien, ça balle moroté. Ibenge aye na selon ye. Sébastien peut aye selon ye. Comprends? C'est ça. Donc, tant que le babongo. Tolo ba pot to yebi. Oh, moni na balle ya Congolais bo ma balle ya Congo, to vivre to ba penser. Ana ba balle ya résultat. Balle ya penser te. Quand Sébastien a eu un résultat. Mais quand même équipe na ye, oh bon ba meshaka, so le meshaka bet ba lobi o Chelsea la. Lobi si la beti mabe, a rocha wisa. Lobi wisa beti mabe, a rocha sende. Ah, za mususu te. Kaka bana na ye wana, mais il est plus important ça, c'est la soka résultat. Parce que ma sœur, s'il te plaît, malgré d'être dans mon ça résultat, tu es condamné nani. On est refusé ma panangaï. Merci pour nous ça m'a dit fion na rôle ministre. Na rôle na plateau souhaité fona les gars pana pour na pesa nouvelle on a pesa qui. Vérité la balabala. Bienvenue bon week-end. Merci à toi aussi. Alors toi content. Sur victoire. Yo écoutez que non c'est ngai victoire wana pona za la vrai pona obana on obaga non sponsor na ngai ya Willy Moucheni code mondial de la part de Jay tout c'est vous vena ngai Serge Bambe na mo vena ngai Richard na Dijon ser na ngai bienvenue mère ba Princila mère ba Meshak mère ba Sarah na Dijon masana tu ya staff d'Axi na Dijon Pati Bitumba Dina Timba ba Kofi ba Katia ndenge zalara ba Grâce Alenga ba Dorine maman na Chloé ba Igor victoire wana te victoire ana na écouter ngate victoire ana na ya ba congolais te eza ba ne ba jamaïcain ya ba jamaïcain te victoire ana ba ko eza pe ya ba kinois te ko ba congolo ba sepela lo na victoire à Léopard ba mitema mabe ba eza ba binational te ba binational pe na nukutu te ngala bino na biso no peuple congolais ba kinois to ta mitema mabe to meri question na ngeza boye match soko otalaki yango wapi to victoire wana ekutaki yo wapi ngeska victoire wana ekuta ngai natalaki match nga moko na se ya te nataki match nga moko na mbeto na nga na se ya dra na nga ya Kuvolinda nataki na ba Doliprane pembeni te ça Doliprane pour nga tongo na betela ko masolo oyo na 2023 2024 na arrivé de ça bato gagner à Gabon 1-0 na lara nga moko na nzara na lara na yebaka oyo ko arriver lelo. OK. On a vu que victoire au Toropesa ba congolais ni en touté. Toropesa ngona nikashi. Victoire aux alors il y a 3 personnes ou 4. Ngai, Fachi, de Sabre, na Dide Bundimosili. Et bon ngai. Bon na yo to vacciner yo aussi. Te victoire on peut so mutu te. Pourtant totel manon na sende na zo expliquer ba tu makambo yo. Na malili. Bat bazo finga de Sabre, bazo finga ye o libenga zonga o nini. Lelo Congo sepeli me ba bosani. Babuka stade de martyr. Babuka bakichi. Donc na bosani kutu moko nzamba limbisa. Chancel Mbemba de midi. Nganda pese ko po afukama babina sono babanga ndeti mwana nga Nathanaël Mbuku abengi Dorian mwana Véro Kaparka. Grand frère c'est quoi? Bamba bango ba projection ya ba ya ndenge maki ya mama suba de susu na lo ba kutepoza ngo tu mabete. Mais le victoire est vu Congo mombe sepeli. Donc, mon équipe nationale, il faut Congolais tout, Kinois tout. Victor, il faut pas personne battre Est. Tu sais, battre Goma. Tout le monde pour animer maman. Victor, il faut pas personne battre Goma. Pour moi, nous avons mettre à Cannes na Côte d'Ivoire. Avant de mettre à demi-finale, jour guerre et bandara yangoana. Il faut que nous ayons archive. OK. Oh mon ba joueur tant ba tchebe bazo bo mabiso Canal France abo ya ko laksa supporter congolais ba kitala njili to ba joueur fait ba kitala njili fait ba kitana Goma oui na Est po biso ba kinois to finga bango na stade de Martyr to buka ba kiti yango moni ba congolais to za batute. OK. To va na ba Belge to pied ba Belge to buki ba Belge to va ni na mobutu no ba ni to sali piage na Congo lo ba la souffrance na Congo ba biteke souffrance wana ya Congo ba no pa na biso moko. Toronto beta na Sénégal 2-0.
Sénégal a eu sur 3 bi Congola Bouki Stade ba fingi ba jouer ba blandi ba jouer show mona image ali on not vumba changu aussi la puis ba ko tchandinga ba mona ipenda ke même mazu skotala lelo bazo sepela me ba bosani on a vu que ça que ingrate yango arme façon c'est nga ba image nga partout na ngena lo ba po ba comprendre que na les sel mutna lingaka Léopard Nazara on a Sirac et belé bazar bazo vivre bazo voyager bazo sani balingaka entraîneur hôtel ibenga zonga boye équipe boye balula médiateur azate numéro 10 azate boye na efsaka bango ezali kambuya victoire image ezali babeta kotanga après combat chaîne eza babeta Fleurmont HD bec sénateur na Dembo 2004-2023 oui merci. OK, merci beaucoup. Alors lelo équipe ya Léopard et Coupe du monde to lo banini pour ba joueur na biso to lo banini pour ba athlète na biso. Bon ngai premièrement une équipe nationale qui Coupe du monde félicitations félicitations on peut s'en battre en tout OK la victoire on a jaloux on peut s'en battre en tout félicitations la binationale tu es jaloux tu es égoïste en fait la même égoïste la victoire toi c'est pour la victoire au tête bamsu ba ya kiawat o équipe il faut battre ba locaux bano ba obeta oyoyo non pesika félicitations na bano ba pesi so qualification au donc yango wana ah bango kande donc merci kana bango na coach de sabre c'est fini. Ah bon, est-ce que Léopard y a lelo et l'équipe à Léopard surtout il y a R2 depuis 1974 donc depuis 1974 to lo banini pour la période où to Léopard to lo banini si depuis masolo na obeto lo ba archive ali. OK et tomba pe mission to salam sunayo to sala pe kana yo OK ba archive ezali ngana loba bandanga na botama pour moi Léopard na mise 74 na 74 to bakendaka père na so bakendaka formation en Espagne pour babima ba mobile ba bia pour ba yaka ba niva ce que to bazaki na centre na ba général Ikulia ba général Kachuva tant Léopard est mondial. Ba père na sonnet na compte centre ba kenda mondial mais entraîneur Milotiv comme Bosani sonio to kana Yougoslavie to père na son ta betela ngal so to pola 9 ti l'autre la na nyongo mais kasi na lobi bi o nda ya chara ya 9b kasi oba ngo bazong sera 9b mais siko ba kenda na mutu papa ngo na Belgique yena ibaka kupanda yango salaka ki akena ko travailler kupanda non ba to ba vérité oui grand pote merci te plaît de moment ça mais o meminga na terrain to ba vérité tenga lo ba bwendeni papa nanga maître Kousubea bazaka na bakendaka oui mondial et bakendaka bakendaka préparation militaire pour baya na kina 74 mobile ba pola 9-0 ti lo abetela nga lisolo wana père na ngai nenga kufi azaka na mo équipe nationale totana père na ngai je crois bien États-Unis 94 bi oyo Roberto Baggio a Tchaka Nigeria père na nga tambola divan aganga seul bi ti ba Chemsobi to e Corée Japon 2002 papa ah ni célébi on ni ndenge ba joke na bale père ayeba ba OK mpanji so père siko uti boulot c'est combien on est Nigeria zo mener Italie soit 1-0 tombo enta siko Roberto Baggio sera na 6 noani au de siko la balle père na kena na divan seul arrêtez-lui seul dans tout le petit solo on a raisonné Olga Cornel vu ça m'a vu capa ezino tu ne père na ngai tina yo kufa na 2011 aloba dans souci au père na ngazaka na ngona na 1974 ta yo kufa 2011 alaka na soit Léopard que mondial alongola nyongo souci wana mais père na ngazu chance wana te mais ngana so ba archive ya lina website bananga na botama na âge na nga pour na pesi âge te na bando tala Mexique 86 Nathalie Italie 90 Nathalie États-Unis 94 Nathalie France 98 Nathalie Corée Japon 2002 Nathalie Allemagne Nathalie non il y a ça Beki wato beta lisola ba 4 ans hein 4 ans Mexique 86 Robert Maradona 8 ans Toye 90 90 Italia 90 Burushaga Kanija Donadoni 20 ans Toye 94 États-Unis Rachidi Yekini 32 Toye France 98
Tu es Corée, Japon. Calcul est sili. Bon, merci. Sikoyo, bablo wana tout perd dans soi c'est la mondial mais à soi chance au monde ngam na lobaka ke léopard eleki tous les léopards oya koboya alaksanga léopard aya ovanda kaka ya oyebsanga oyeleki au point nord pese ba ona lobika oyeleki. Maloba siko Costa Omar ebse alobaki abike léopard oyo ezana niveau te ya ko ramener biso na coupe du monde ou bien osala qualifier ya na coupe du monde. Siko maloba Costa Omar. Yango na oloba na victoire na opesa ngo mutu nyonso te. Te zela merci s'il te plaît. Merci pour la question. Depuis ma question ngo ngo wapi? Ah. Derrière une bonne femme, il y a toujours un homme qui est caché. Merci. Il y a toujours un grand homme qui est caché. Un grand homme, merci Pena. Merci Pena, m'taper ça. Manager pour nakito. Moni ndeti Kosa Omari. Na ba peuple congolais. Kosa Omari a droit ya victoire ôté. Yekuta sepela kutu. A sepela te Veselemani na toyeba ni perte au diriger fédération ce qui 20 ans ce qui combien d'années. Kaka na Max ça soit na villa loba nini. Tant to pena Sénégal. Olobi to na niveau te. Mais biso to mener Sénégal 2-0. To Sénégal comme qui dit ba 10 minutes à 3 bi. Sénégal a gagné ba Angleterre. A gagné ba équipe aminée en Europe. Biso na quand to gagner na Sénégal combien. Na Sénégal non to gagner na quand au Sénégal a du coupe. To gagner Sénégal 1-1. Mais Sénégal a gagné Maroc à demi-finaliste à Coupe du monde. Sénégal a gagné ba Angleterre ou ba Gilles Bellingham. Mais Costa Omar a le canal TV na ya ngome ba ndo bo mabala Congo. OK. Na moto ya zaki équipe bande ko évoluer. Bazo chaka te. Ba Équateur. Ba vivre na penser moi ça normal te. Yetanga mona des barrages à moni to beta na Cameroun na Nigeria a cédé. Oh les Jules notre équipe nationale on n'a pas de niveau. Si aujourd'hui to Coupe du monde, ko so marole ka te voyo senga so pardon so la so niveau ni biso komi nango. Kasi mso note la mso kanse lora ba loko ba oyati. Hein ba loko pa mama peut-être mama ba loko te ah so na chama mama ba loko ba masebele ba inanga yi. Te ali kamba ina te pas ngana otela ne par rapport à malobo ya loba kemso ndo kanse ke na sélection ya décembre mso ba loko bazali. Parce ya tali sko niveau ali na foot a monique na niveau ali na foot. Si vous avez beta sous na équipe de na match à barrage et aussi peut-être calcul les aïbo. Bon merci s'il te plaît Pena na balsi sous mon lobby. Ya ngomoni budimbu malgré pesa ba parti mo boepe na ponga pas budimbu na 50-50 félicitations pour la qualification Coupe du monde. Il consomme na ina posta liste ba benga ya pesa liste. Ya loba cha Dembo, cha Oxy cha Beke, cha Nani, cha Alexi, cha Donnel, cha Ariel. Yazaki na posa bongo. Mais de sabre oyo ayaki na kopo, yazaki na posa ke ba 10 20 yazaki na posa ba joueur qui me sont des banana e. Solide. Soko swani se bo weli moi sa bengani yo. Est-ce que il y a des beta balé? Ah eza mambu yaka beta balé. O beta ka balé ya o beta. Ve o mari koso mari Selemani ve penda, il faut le galater, faut senga biso pardon. Auto lo beto vérité na balabala. Vérité na balabala. Oh vérité na balabala. Il faut y la te faut senga so parler ba équipe ya na niveau T. Siko niveau eza ni. Siko niveau to ke mondial to gagner Jamaïque. Yo siko il faut y expliquer so pour gérer notre fédération sur 28 ans. Ah, marambo Te yango na mère. Siko na bien na ye nani comment nani? Nani Costa Omar alobaki siko na ancien ministre pas d'ailleurs confiance équipe te ya lobaki to changer ba joueur. Merci pour net s'il te plaît. Kabulo papa ozana bana ponga bana na botama na yebi ka Kabulo mona Kabulo bozakala ba sunga nzila ba kapuka ngo inde bozaki mbe on a moni bino mbo na équipe nationale. Ngana bi victoire on a pesa ngo meilleur journaliste ya bale hier. Te ada meilleur journaliste ada papa ya Matalana. Obika kenda prison en 2010 à Coupe du monde ali abso monga transmission à Coupe du monde. Oh yeso na epeli. Akenda prison. Monda la 2010 Kabila kangisa ka epona monga ali abso monga transmission à Ligue des Champions. Ba bimisa ka epona Coupe du monde en 2010 dans Afrique du Sud. Maman, mon Fachi acheke sous président de. Te Fachi ministre sundeni. Moni Fachi azaki congolais azaki na posta cha bato o ayoka. Sko ba bato ba yoksa Fachi soli. Neti Kabulo mona Kabulo ve. Kokantane comme ça inyo bana Kabulo famille Kabulo te famille Kabulo te atolo be mambwa professionnel te na bana take conseil bana kati makambo te papa ve ndeti yo moko penda o l'équipe no lobi que équipe nationale il y a pas de niveau il faut ba binationaux te il faut to ba sa ba loko parce que neto que équipe coupe du monde yo ça loko
donc il faut les canaux TV yo senga so par yo la victoire on a pesa on tunyo tout des soirs la biso ba victoire on a to ka 5 ngai Chancel Mbemba de sabre na président Fachi bozolongo la ranga boinde na des moments ça mande pour makamoto sola na yo ndeti Kabulo moi ka match à Sénégal Kabulo a critiqué il faut retourner Libenge il faut Libenge cet entraîneur siko oyolo ala senga peke ba pesa e akende ko participer na coupe du monde vi oyate oyate na wana na bibo Kabulo te a sengli so ko sa ve oyate pardon ve oyate Kabulo ve pardon na ebi bien ve makambo no loba arno ozong c'est la bango eza maloba na bango oyo yango na moni ke bana so ba na ko progresser te na ba reportage na bango bobenda ko to on ba fini ko to ba te ba loba maloba bien te yango moni nzamba bimisi bango na poisa nana ndima Léopard ko ke coupe du monde Ote Kabulo Ibenga zonga il faut le retour de l'ancien entraîneur Flora Ibenge à l'époque il faut Matumona Zola il faut Biscoch Mbala TV bon veut dire sera le baga via Koufine Mowe aza suna pouvoir malobate on a champion du monde dingo Koufine malobane Koufine malobane alors to kunena simtsa kimbatseke to kunena métropole ezana ngo danger te makidi ba yo e bindenge za eyo sur un message de Didier Boudimbo, ça va. Malgré qu'il parie à Louga bisoté, mais quand même ça va. Boudimbo, faut à veille. Ah papa, Didier Boudimbo, ministre. Didier Boudimbo, son excellence, faut à veille. Batumzo ozolia wana balinga rena ote, ozolia na bango wana, o pesa ba pouvoir, belé ba seka yo, moni ngai. Parti à balle non pesa na parti na balle non pesa félicitations mais parti à sport ou appelle à bloc belé pe bien te mais na balle pe na papa au moins il mérite wana son excellence Didier Boudimbo o méritango yo moko na président Fachi na ngai na Dembosi olonge tumba na yo moko pour ba sortie médiatique ou eleka ki ya entourage no ba ancien dirigeant ya Léopard ba ancien ministre heureusement to la Moussa qui heureusement to la Moussa ko na ça ko Didier Boudimbo sala projet na yo malgré ça, on a gaffe nous, mais côté football, pendant félicitations, c'est une excellence. On a confirmé sous comme un génie blanc. On a confirmé pendant génie blanc Didier Boudimbo, mais Louga rappelle biso, belé ba très très, balinga ki oye salamate. Un génie blanc. Toza pendant donc toza na simana pour la Coupe du Monde. Sur un niveau équipe comme Ibenga Rozonga na e, oye moi na mboka ti. Maman, wa vient na hote 54 ans, 52 ans. Wa vient na hote. Ibenga Rozonga ti. Nani? Ibenga pa kutaka équipe ti. Akutaka équipe. Mama to sur la claire ko. Ngana yoka Ibenga soni ngali ana ndaku na e. Tema mboli anda kunete me vie pa Rozonga parce Mama ngai 52 ans. Soso malamu aliaka pemena ndaku loso na ndekete. Mama, omoni Léopard to pesango na bosani tu vena ngamu tubile Santos. Le moins Léopard, tu peux savoir que 1000 entraîneurs congolais, 52 ans, Boulesco 52 ans. Tu peux savoir combien d'entraîneurs congolais, tu peux savoir Kalala, tu peux savoir Médard Lousadissou, tu peux savoir tu peux savoir Prof Watunda, tu peux savoir Mutubile Santos, tu peux savoir Andy Foutila, tu peux savoir Guillaume, Teli Ebote, coach Andy Foutila, tu peux savoir entraîneur congolais belé, tu peux savoir Jean-Flora Ibenge, tu peux savoir belé, mais zéro. Maman nota c'est 52 ans, nota Sony père na yo kaka na Allemagne, na Yougoslavie. Na otala na mutute, o aleki passe papa na nga, ponga mtabetela masola ba le père na ngai. Ndano me mana sa na ve na pa ici na ve na Kawinza na mbila na ve na prophète Jéri na Luanda. Donc, Makambukutu, merci na c'est la troisième place, félicitations. Mais, mondial, Mamobi en 2018. Obi en 2018, on polo kana Tunisie na martyr. Obi na la te na obango ne na kufa. Motema pasi nzambalo na mela 15 bidon maya malili. Il y a 15 litres. Moi 5 litres. Na mela misato. Motema pasi. Tant que tu es maman, tu es Jean-Flora Ibenge, félicitations, champion avec Berkam, Berkoum, Maroc, soit Algérie. Elle a eu demi-finale, vite à des finales. Félicitations, coach. Bien sûr, félicitations. Tout sur la score PMB par rapport à marquage Jabi. N'habitez ce qui Arnold vous m'a aidé bisou la image on a vraiment et ça a illustré dans l'émission. Ce qu'on a bien. Bi wana vraiment de mon agi bi wana et na la racha bi. Nabi we maman.
na vandaka kaka na kitso oyo toza makala te te zela ngela expliquer au bien na ye omoni nga na ye na Victoire Léopard na okabona wana mutu te me bakinwa na bakongole po tosenga pardon tovanda na kitso je crois bien nata ondire jaquette mo bacarré boye ya barberie na ye tsaka boye ngai ne fiske ata bi moko kintswami na bengo tu waniko bakatsa kintswami na gang na bad masanga sel omukuna vena nga monzo ne fiska ka kintswami na po kintswami na ça ce n'est pas bango ba donc koko na bango kintswami ne ya ye oya ye kintswami na ça ce n'est pas bango donc na lobaka na okana kitso ka place baka moko na ba ne fiska ta moko mi balete to lo so be score belete mama bieza na ndenge te Argentine champion du monde Maradona beta boy arbitre monate coup de tête ça touche Maradona Tchaboué champion du monde donc au moins Sénégal a longwa na mondial à Corée Japon Jomoro Ilan tu veux battre soit bimela c'est pas deux fois changement Sénégal 6 c'est ba titi karama elle a du douf tout à boy akan secours abimi Ilan na kota soit ba le tout na lipeka soit qui na suki soit nini quart de finale Sénégal a longwa donc bi ezara la ndengete yo position ngo pesela nga na bi Arnaud Mvuma Chango mais pas soin les kitoko hein te wana chipenza mona ça va mais ba finga ki mwana yo biscuit chaleki bongo beki na bi chipenza oui bongo chipenza face à biscuit vraiment tayo moko mama ndeti biscuit limbisa wana ka passe wana ka tezela mama limbisa ngai lelo ko pona passe wana obenga nga mabenga la ko si rêve na ngai omoni nga déjà na vie na nga na be mère Isela so na vie na nga tuna nga loba namona mbokani te zela namona pillage à 91 beki namona départ à Mobutu namona entra Afdel namona liwa ya Kabila le père namona élection ya première tour ya Kabila na Bemba namona élection papa Tshisekedi ya 2011 namona Brésil namona Kiba namona Chine namona Dubaï namona Ngwanzu namona Qatar et là namona sous Europe namona Allemagne namona France namona Grèce namona Hollande namona Suisse et là on a tikala na ngona vie ya la coupe du monde dans la boy toke déjà le 17 juin dans Portugal même le 17 juin moi ya fali moi donc le 17 juin de midi à betana na désert na Cristiano et si nga souci moi na vie na ngai o élection on voter na ngai souté pour na voter déjà 3 fois soit combien de fois et simbate ba président ba guerre na bango etali bango moni ese wana chaque année na mona ba Laurent Kunda ba rebelle ba Thomas Luaka ba Maimai nga souci na nga tellement na sportif na ndo kana nena o ke 50 boy na ba nego tuna nini na obetela ba ba lo sto beta ko da no ko 50 de na ko kalate na mona ngo donc tu beta mara ya ngoza liboso na zaka na père sportif peut perdre dans les plus jeunes journalistes na table ronde. OK. On a dit que Congolais, il faut non to senga no ba Belge pardon. To senga pardon ne to piaga na piage 91 92. To senga li sou ba joueur à Léopard pardon ne to finga ba on a marque ça to ba Polonais na Sénégal. OK. Ah ouais. Na micho équipe elekina ba Mutubi les Santos, elekina ba ba Mbokani ba Beta, elekia ba Shabani Nonda. Mama, webi sola ya Kabongo na Lubumbashi. Elekia ba Kabongo. Webi sola Kabongo na Lubumbashi. Loba. Mama tika. Bana 1974. Ti lelo. Équipe toute l'équipe. Pour coupe to zoate. Mondial to kendate. Oh, Sve Santos abeta en Allemagne aliaka ballon. Atikala olia ballon. Oh, mbala mbuta biscoch elorote. Ngana parler, ngana beta batala. Oye meka esang. Moli monepe mana kimia. Letinga za idola mamale. Ah OK. Letinga yi. Yo idola mamale équipe ni pesubeke. Yo beta so. Na beta pe balle, na beta pe balle. Boko mbabeke na zo na tennis. Tona handball. Mais elongo so na biwe nazali idole letinga za idola emeka esanga mamale na za fan club ayemo ningidi. Nazali joueur préféré na nga biscoch mbala. Mbe ezo contete. Ah donc olani maloba Messi et Lubanza dans le baki. Ngana olana te. Ngana olana Messi te. Mais nenga loba ka ke ata obejina surtout soto ke qualification te c'est que
Maman, ngana yabiso bana 1974 ti lelo. Ezo compter o e compter nde yango mama nga rêve na mama na tangolo bamboka tu na tambola. Omoni nga na Congo bana 1974 na ga na deux équipes na linga. Na ga na deux biloko na sepela nango. Ponga wera na JB. Fana wera lo ba jiba leki. Osani. Ouais loko lo ba tata jiba betne manzanza. Ba fana wera ba lo ba ka toleki. Faire na fali. Pareil. Lo ba na leki. Mais Léopard n'est au Ghana à Jamaïque, le 17 juin, le 18 juin, papa, ils sont tout pénaboués. Le beau qu'on a un team. T'es bien au Tchèque, un team. Lumumba. Bisora Kabose, Lumumba. Non, le ballon au sol, j'étais naï, ba biscotti, ba rumba, milambo, ba masana, ba joël qui moi qui va masana, ba ilongo ngasani, ba nani. Na biso ba mutubile Santos ndeti ba mama le c'est que chipenza na maele luketo sali mama omoni mwana na chipenza bolimbisa nga yana boyi batala na binote bale vie ezali réussite omoni ba blo musuka deba musuka to sala na nzela be mutalo ba mutu yo tanga te nga na tanga non ko tanga te formation eza bien na bomwana ya mutu tango to koma ba tso déjà mutu formation ko aider mutu na raisonnement mais soki to leki ba ajuana oza licencié ezaloza nani soki o réussir noter na vie et compter ya peut-être ba ve mutubile dialma ba lia bale na balman na ba division 1 ba Richard Mapuata ba El Ngombo donc o monique et contacter ba kaunza lambila ya so to bosa ni pété ba kaunza lambila ba kabo makabi na Rwanda ba Dolph Boto et compter donc au souci congolais. Maman, yo mona ki feti wana te. C'est là le bon mona na aéroport. Papati yeye ba kiesi. Papati yeye ba jogo male. Ba makiadi. Ba zona ba makiadi e compter. Maman toke coupe du monde. Mobi ke par rapport na bango ba lia ba le longola ba. S'il te plaît pardon maman. Ozapem to sala kudi. Ozapem ta kitina retourner question ça ko permettre nga. Loba, na permettre. Obi combat président Argentine. Na bi kombolete. Obi combat Messi. Mais Messi na bi kombolete. Obi combat président Portugal. Naïbi combat Cristiano. Oui, combat Cristiano. Bon, on a retenu ce que tu as pas comme lobby. Par rapport à l'engolo, c'est une engolo bandeni ne. Ngana vina nga bale. Bale nem te comme ça na sommet to zali bo memne ba président ba Colombie to ba comme na bonté. Mais ba joueur à Colombie to ba comme na ba. To la tape ba Uruguay. To ba comme na ba ba Paraguay ba Chili vert to ebi. Maman, guerre bunda mana Iran, mais Iran beta coupe du monde. Ok. Bon, Israël peut Azali. Israël pas Azali. Pour Israël soit Azali. Bon, Israël na Iran Azali. Bon, beta coupe du monde. Quand on m'a rappelé les gars là. Maman, est-ce que guerre est on est nanga. Na ba rebelle, na ulingo mana sama bele ba nota match à Léopard. To se pele lo mo. Moni bio na tango kotaki tina Goma, tina Bukavu. Tina Rwanda kutu to ba tina Rwanda. Ba na Kagama se pele wo. No bo sarana bale papa fachi nga déjà donc na zipar na ngai. Siko na ndenge match wane beta maki face ba mbokandi ba bandozo ballon na terrain. Siko meilleur joueur par rapport à ba joueur to ba beta ba kan ba beta ba qualification, meilleur joueur par rapport à match beta maki wana. Yo lo beza nani? Bon, il y a marquage habité to beta ce système de jeu. Habité to ta système de jeu ngai match. Ngai hypocrite nga match de beta maki. Ils ont des joueurs va marquer ngai. OK. Ils ali Gaël Mukau na Chipenza. OK. Bato penda o ba pesa ngai. Chipenza nda pesa passage. Te na bika na lobité bato ba marquer ngai na talaki 120 minutes na ngai. Pour passer ya zo ne ballon te. Même maintenant toi c'est be duel monte pende zalaki o mona ke ba bundaki. OK. O Jamaïque no banga nae. Ngabat ba sepeli senga ina sur plan technique et avec des joueurs. Et bon on a ni comme Meshak Elia. Te Meshak a se donaki Meshak c'est mon petit hein. Azana oncle nga John na Suisse na Jezi hein masanga Niki Ayebi. Meshak sali Meshak félicitations malobano et salami pena au Canada champion Chan 3e place donc depuis sous na coupe du monde pena donc félicitations mon jeune frère donc ndeko pende masa ya frère nanga Jezi na Suisse ba Ida ba oncle nanga Johnny hein Nixon Kang donc yango wana penda donc on équipe ninge équipe beta na jeu d'ensemble selon ngai po après ça toi selon équipe beta na ngoto gagner mais ngai ba marquer na match elaki entra Mukau ninga salaki mwa ko balola po ba belu Léopard loketo zo ninga na te
mais mukawa bouger attends ça yoka pe conseil pas bandeko pas bandeko na TV ayo mate me chaka répondre qui peut ça li bien na moi ba répondre que ça qui bien ba répondre ngai ba tout ba bengi biso bozwa rigueur te pende za balle tes émissions ça critique biso za so ni pour ni contre donc biso za penda net to za sat ni tendance biso za na biso rande to uti ba palais to yo sara rande na vérité kala bala victoire à Léopard on pesa na mutu te ba congolais ba kino faut to senga pardon ba kitsa martyr bo buka il faut boyo ozongisa. Na 1000 francs, 1000 francs. Oui, merci Mary. Ok, merci beaucoup. Alors, le bani pour la légende. Si on a en 1974, tu recomptes combien de légendes selon vous? Tengai victoire la légende qualifiée hein, la légende qualifiée pe ngai victoire eza victoire mo ya ba binationaux. Tenaba légende. Tenabi na yebi kana bani na bon na pesi mani qualification la pesi ba binationaux. Pe na repesa mutali boso. Titre qui légende. Il y a qui légende. Dinzei. Dinzei, ok. Zana komara. Dinzei. Dinzei. Aza première ba binationaux oyoyo. Ngala tsheba légende ngai na opesa ngaba joueur loko na za suna confiance à mutute. Dinzei. Dinzei. Ok na komi. Dinzei. Donc ba binationaux ngai ngala na ba da suna confiance. Yo pesa ka liste kaka. Yo pesa. Ngala pesi ba binationaux na ngala pesi liboso Dinzei. Légende. Légende. Yami bale. Na yo pesa El Ngombo wicha El Ngombo pas équipe binationaux ngana pesa ba légende pas ba binationaux ba o bazaka na volonté ya ko équipe nationale El Ngombo oui El Ngombo na yo pesa Chris Shabani Nonda na yo pesa Yves Kibwe mama la footer mais à une équipe nationale ba ndenge bande na ngana pote Yves Kibwe azala kaka te na ebite sika zali na opesa ngo na Jason Maele te Maele oyo te Jason Maele oyo fiston te Maele na biso pena o na ba binationaux o ba to ba ya o ba banol ba des pères et des mères non des pères et des mères exact au moins so dans la demi 100 ya congolais ateza litanga ata 15% bano ba yo beta o to ba nationalité ya ba mama na ba papa na bango te na bangolais bana kat na ba rwandais bana kat donc apesi à part ça na bosa na te apesa penda pumo na e trésor lo mama wana pina mwana ve na ngai yebe légende mama ayaka match mso à Léopard azui 4 avions abeti samedi na Angleterre à 6 match lobby na 14h abeti sous na martyr ok hello mama mwana ve na nga ve manos pena personnam allez na yo zwa Distel Zola nani Distel Zola na yo zwa Kinkela nga ba légende na ngai po ngai qualification oyo yo nga na opesa ngo ba légende oyo yo bato oyo ba muyama yo po ba yo beta na équipe nationale oyo ba seka omona mutauti poto ye aokamwa na martyr azo katamsu sula masuba azo kamwa tala niveau ba risque yango moni na bani non na Dinzei po parce que na première binationaux o andimaka ko yo beta na Léopard ayebi Congo te première fois ya ko tala mtabeta adembe so emo eleki makasa kimi na 3 akimi poste Dinzei na beta ki wana na yo bakisa bon a plus bano yo plus ba frère to beti na bango quoi na ba loko mutu légende azate te na ba loko lo ba kakoko na ba kidumu na ba mayanga te na ba nano ba kasongo te ba ni te légende azate légende ba pesa ni bon la tuni au bientôt ça bien. Non, tu as une question tébéki. Na lobby d'une question moko. Na permettre que tu na question moko. Si go ba obenga ba les jeunes par rapport à nini? Kan to bet ba na 1974 52 a kan finale la Coupe d'Afrique to zoate. Coupe du monde to kendate. To benga ba so ba les jeunes na nini? Ba les jeunes ndeza bano yo. Ba mutu sami, ba mukau, ba Meshak Elia, ba Chancel Mbemba. Ba ngonde ba les jeunes. Ba Fiston Maele ba Simo Banza ba Cédric Bakambu sko na tuni ba frère na ngabi nombo wela les jeunes ngai obeke yo na tuni to benga no les jeunes par rapport ya nini Joël Kimoga oye hein bon ngala na faire na adane ne Joël Kimoga azali capitaine azali le joueur congolais le plus titré 3 fois capitaine mais sko na ngongo ba les jeunes ba mona nini mama 52 za ko mona ba vrai ba jeter 52 za to kufeli Mobutu to kufeli Kabila le père
tokufeli bato ebele balumumba ba Tshisekedi ba général Mayele ba papa la biso bo chamete kusutendeni papa légende azate ngana le légende azate. OK, merci beaucoup. Alors mérite au topé sangolan président Félix Antoine Tshisekedi to topé sangon ministre Didier Boudimbo. Te na bibo edembo mérite on esa kozana bat mais mérite on ngana beta mérite sur le plan ya honorifique. Te honneur na nga mérite na beta mona nga ka côté moi histoire mo ka. Au fond de ba po Congo libanga to préparer ba diplôme de mérite. Ba diplôme de mérite to sala ngo ezala. Mérite ya liboso to pesa on na yemoko mutazali na confiance équipe nationale yaleka ngana Fachi. Fachi be muka tombolo dondwa di ngai koki ngai ekoki honorable di abanzo honorable Raphaël Kibuka nga par na ngana Congo zaka coupe du monde nga par na ngana zui na ke coupe du monde c'est fini. Son excellence Didier Boudimbo, félicitations d'abord pour la qualification, félicitations pour la makasi mais bakoto ezaki mwani ni torobongisa sala maele diaspora il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes. Diaspora za ya batimo te. Biso atobeta masola solo koto gafe toroloba. Biso to kozaka te to sala we batachate o jibalanda o non. Biso pe to ana posa na, biso pe to ana posa pe to kene pe États-Unis wana. Biso pe to ana posa pe ya banini. Po biso loba mamba solo. Mais na ko lingala raconter une histoire mobo, histoire vraie. Yasuka pe to kabwana biso. Na beta histoire mo vraie ya Chancel. Moni vie à mutu moni nzambara musique nga kutana bablo ebele na mona be événement vrai boy tant tout Chancel a oyeba tembe tant tout qui moi qui to igo on rappeler moni Chancel même ba ça entraînement na MK na Fikine. OK. Claude Razu ba on a pas match to betanga na Cameroun boy et to ta dozaka banini na carte Pologne ba 4-1 ou 3-1 ba 4-1 Chancel a betaka ba makiadi ba betaka 4-5 yena nani na mampuya. Chancel a oquêté c'est na Belgique. A quitté Cécile, il faut bazonga pour l'invitation. Moni soroza nzambe tala moni kombo a demi de ngam na pesa. OK. A on se rappelé na lisolo o. Do demi de benga demi de lelo. Ngaim na pesa Chancel. Sénateur Beki. Ngaim na masala ngai go ayebi 10 na bango igo. OK. Na MK. Chancel a oti Belgique aye. A oti test na Belgique aye. Ngana rozwa petit nga brésilien masala nga brésilien petit nga brésilien petit nga na vanda termis mama na joka no beta 11 ba kete c'est na okosha o ba benga kabanango moni baza bata histoire kabananga le biter équipe nationale biter à Cannes ya Cannes 2017 kabanango kosha Jogo Chancel même ba ti Belgique aye bazongi test na terrain zéro voilà les rois uto mema ba putu ba pauvre ntingi poto obika batu to seka mbemba na ngana o seka mbemba frère petit neko yo pena uti poto zongeli penda malewa wala bika banonga ba benga to bizo to seka babenda ngana père ve ya musana ngai o nzamba bongi selinga webi wato utatrema na fiki to kesko match cop mobo ya match na mefe to ke makolo to pe balipa mwa malanzela na ba igo ba brésilien ba chimi to seka na okosha papa mo uti Belgique famille pauvre abi ave massa on nzamba bongi selinga soka se rappeler ayebi abatela la licence na ye abi talaka ETS na Belgique et simbite azongi susu na terrain mo ya zelo na Fikine to se kae ya bampoule ya maya chassé ulachi botili bampoule ebimi na pokwa litungulu lobi na ngoza na match lobi so za match alobi na nga père non Didier Boudimbo fa ça ba terrain leko il faut yeba oyo zali lelo nero yo mone nera leoparo même se rappeler pena yo yebi igo Soweto bana matete ba yebi oyebi jour ango boti Belgique boye bozaka na Mela na Badra igo etimi ezela na okatalanga oui olobi na nga pena ke père o nzamba bongi selinga la justice de Dieu la justice de yango moni talaka atilelo Chancel a tient malheur même dans Marseille. Banda Chancel à Marseille. Marseille retrouvable. Exact. Qu'est-ce que Congolais va pour les sous na ligne. Ba Congolais va sa équipe. Donc Chancel même appena des médias yo yebi au frère na yo beke matete wenza matete na bijou ba joueur tout au vanda na bango na critiquer no ba les gens du tembe. Na pesika na bengi bato yo ba mériter pour guerre nyon surtout.
oh tout basilisaka guerre on aime bazwaka mérite bokoza bon bokoza grand guerrier tireur d'élite maman na joueur maman na dribbleur mais soki ndenge nanga atelemi na Uvira wana soki na Bukavu to na Goma soki tozwango te chef commandant wana aza pena na mérite te oya kozwa mérite wana eza oya kosisela so guerre na est. Félicitations à Chancel Mbemba, honneur à Liboso na Pesio, parce que yom tout au maîtrise talaka eloko talane nzamba sala AFC twanse bena matate pour twanse besu ba binationaux bana ba botama na pota AFC kendo tout à ballon maloba ne pe net Arnaud to bam partant le boss to bam match ba Chancel ba bidon masuba na martyr azo fukama azo senga pardon botika to ko bongisa to longwa na canal Algérie ya afukami. La justice dédiée. Nzambe oyebi. Parce que Nzambe na zaki na Jamaïque azaki te. Nzambe on kasi Jamaïque ko pe vide. To file maman to ke mondial ngai koki. Merci à toi Penda, merci à toi de Mbombo. De Mbombo plaisir à toi. Te ya solo émission même c'est elle il fallait ça la Penda. Merci na Emoro capitaine. On a fait Chancel Komba de midi. Merci Chancel Mbemba de midi. Merci à son excellence monsieur le président de la République Félix Tshilombo. Mouko Tombolo. Merci Penda pour la qualification Léopard pour ça qui déterminé. Merci na Didier Boudimbu. Merci l'équipe Pitouana Bozaki wana robandana des sabres. Na peut-être na ocha esuki na pataki pour na na chande ba pataki ba venanga Serge Lofo Serge Lofo ba baguette ba Serge Lofo ba baguette à Dikulu ba Biancolo ba Monica ba Miayo ba Marcel Mayala staff nyonso wana na mona ki Penda o bo soutenir Léopard merci ba supporter na so courage mais l'état bongisa sur la solution le ba relais bancaire bien pour aux États-Unis et ça biso bien merci na Léopard mais victoire na biso oyoyo ba kinwel lobby samedi so équipe photo fuka mato senga ba pardon de to ba même banga na martyr merci na suki wana. OK, merci beaucoup merci na Arnold Vumba, merci na nous surtout Rolanda biso vraiment en direct vraiment il y a Congo Libanga télévision et Zaki Bongo Gelor Beck et sénateur Bola Moleke Bele Mathieu Yara tous les jours on est raté il y a été sur ton créé ordinateur aux ordinateurs ni tenga na bela na radio tu vas au moins là Pixel illimité Arnold Vumba Mbote donc merci pour la réalisation merci na Alex Yenge Bomba babi olinga miel eza pur balobi ataba tchela kioni na butu mais soko meli yango un coup une flamme donc na Kinshasa ezali a peine na poto ba arrivage ezoya bo contacter kaka Congo Libanga télévision bo kozoba commande na bino miel pur hein o biso ya mboka wana vraiment otolo ya chabwala donc ba miel wana vraiment bo kozala vraiment de cité Nana Chikala Slove bambote sibozali merci encore Trésor Tumbula Total Bascule boabi mon sponsor Yair Ataraté vraiment international dona yoyo Gilles Service bon contacter biso bo kozala vraiment de cité pona bandaku na bino pona ba binti kwa ba PC et loko no surtout déranger na ratsandaku ou contacter biso vraiment ou kozala orienté na Gilia Service alors na bikela bolinganga mingi ngapela linganga bino mingi Guy Noël na bosanité vraiment na si touro to kendinga na banda Brésil après to kende coupe du monde ozela bien ndenge to solaki na bosanité vraiment na équipe mobimba o mesana ko soutenir ya parrain et na bosani parrain na biso ya Congo Libanga télévision Noli Tambule Sage non il a déjà retourné on a dit que ces jours aux États-Unis les gars qui viennent non il a retourné à Paris pour to yamba na plateau to beta masolo à match to beta masolo p ya projet ni bozala ngo na ndenge ya biso diaspora pona to kende pe to voyager pe le roi bino to kende otala match ya coupe du monde les parrains na lobby bien les parrains ya Congo Libanga télévision baraté hein bon est-ce qu'on est baraté mais bon confirmer si on a confirmé on émission la vérité na balabala pareil il y a Congo Libanga télévision za Noli Tambule Sage donc voilà na souhaiter na PC na bon week-end na bon vent pour na retour ya Léopard na si on a donné Kinshasa pour na quoi accueillir équipe notable Noli Tambule Sage toi na posa na oyaka lisusu to bouger lisusu makambo ya libo na kobakisa kaka babingo ma générateur de boule Serge Bambe na Dynamo toujours kana na lobaka Donato Kala Watara Selo Mukuna Masanga Joel Kimwaki Pati Monsieur Lubanza de Pati to kutana biso na loketo show muchopo moto
Muchopo moto yo biga ezobela tozolia Kabosembo akanda plaisir ato Giliti Chala Eric Fuku Mimi Monama plaisir ato te Kabose na tigena Donel Kapona RL Scam Kabosembo akanda to ya wana au chauffeur déjà dans les bons. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, Torbo Sanate ko souhaiter joyeux anniversaire na Gianni Makondele, joyeux anniversaire na yo papa na Clemji Makondele. On est toujours ensemble, boza toujours connecté na Congo Libanga télévision boza la de suite ezaki bongo dembo moi ça mandefu. Mungu ezokanga. Merci beaucoup.